parle tambo kongale, qui parle tambo. Ok, parle tambo kongale, qui parle tambo kongale, dede, on ne sait pas où l'on va couper. Bah, bonjour, 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 bonjour mes frères et sœurs, bonsoir. Vraiment, ça dépend heure à laquelle vous allez suivre la danoise. Bambote ebele bisika bizu bino nzamba lola apambola bino bande konangai nzamba lola mona bino apesa bino makasi après confinement oyo nzamba lola ayeba ko toucher mitema na bino pe ko simba bino. Tokomi déjà dimanche. Ba shalom na ba homme de Dieu, ba chantre de l'Éternel, ba shalom. Boboto bonde kona bande kona biso ya catholique o babandara messe na bango na 6h. Voilà, bisika biso bizu bino, boye bakenzambe alingi bino mingi. Et puis voilà, boboto lisusu bondeko na bandeko na biso catholique to bandeli yango pote bango batangisa biso ba classe ya tokos ndenge ka tokendeke nango na salutation makasi vraiment na ba chef coutumier na biso merci mitano topesi bino yango wana basalam alaikum na bandeko na biso ya ba musulman toute tendance confondue et pas ezuyo ndeko mwasi ndeko mobali yebake mama leki na bino la danoise alingi bino mingi apesi bino bambote ebele. Oyoki nga mbala liboso, n'hésitez pas beau s'abonner ebele na sous les baobas la danoise bande konangai ba bonne nanga nyoso ya sous les baobas vraiment nazo senga bino na gentillesse nyonso surtout beau s'abonner massivement na live together la danoise beau s'abonner na chaîne wana parce que yango nde chaîne ezopesa ba masolo ezopesa ba mabala bande konanga n'hésitez pas abonnez-vous et puis kuna pe to banda ko développer ba sans tabou to banda kotinda ba image ya ba sans tabou au lieu za la théorie kuna ibando za la pe pratique vraiment bande konanga kende na lombangu beta kaka live together la danoise voilà ekobima et puis ekozala bien au s'abonner. Et puis bino moko boyebi mama leki na bino asala kama solo ya mabala vraiment merci na confiance et puis bonne chance na ba couple nyonso oyo nasili après confinement nasisi kosangisa bino vraiment bozala malamu esengo na ba relation na bino et puis bakalate bokoyoka ba témoignage ekozala bien bande konangai sans tarder bozomona photo wana batindeli biso photo ya papa na biso balobi que son âme repose en paix na ville ya Athènes abozela muke botala kaka non na ville ya Rennes na France balobi avandi bapesi penza adresse place ni bakweyaki balobi na 53 avenue Jean Janvier près de la gare. Ok, balobi ce monsieur congolais s'est suicidé à cause d'une femme. Frère, ne perds pas ta vie pour une femme. Dehors, elles sont des millions en train de chercher un homme. Voilà. Wana, likambasi kosolo bakomi ko yebisi papa biso, balobi frère, et c'est ce qu'on conseille na obatikali, ne perds pas ta vie pour une femme. Bien souligné. Dehors, elles sont des millions, des milliers en train de chercher un homme. Et bande konanga na zongi lisusu. Nazo après confinement, na moni ke makambo ezebele. Notre vie na biso avant confinement n'est plus égale après confinement. Bato be na confinement ba doki mitu bakanisi ezalaki ebele ba incompréhension batata banda ovanda mingi te na bamama ezalaki ka par jour bokozana mobali ola msu 2h 3h du temps isili na confinement ekomaki 24h sur 24 bozaka na papa nde place bato baye koyeba na mitema mabe ya bapapa na mitema malamu ya bapapa. Donc siko après confinement nde tokozwa ba résultat liboso yango wana bato bakomi kobwakama na ba étage. Papa oyo naza sûr amonaki ndenge papa na biso à Londres oyo abwakamaki amonaki yango. Je crois bien en tout cas
naza vraiment na assurance ke amonaki ye pa lobi nga pe awa elekeli nga nzoka nde nga nazobisa bino vérité hein. C'est pas une vérité nakoloba te ke eza vérité eza juste oyo napesi neti oyo nazo pressentir voilà parce que papa na biso oyo ya Londres ntango akweyaki awa sango epanzanaki akwei mpona mwasi akwei mpona mwasi akwei mpona mwasi mwasi aboyi ye akwei mpona mwasi amibwaki nzoka nde papa na biso awa ya Londres azalaki na ye na mwasi te atiki na ye mpe mwana te donc bato bapapa mosusu mpe balobaki ye kuta aluki na nzela mokuse aluki na ye nzela mokuse basi oyo bazotambusa biso mitu basi oyo tozobengisa basi oyo nzoka nde papa bato akufaki nango mpo nango te yango wana bandeko na ngai toboyi te ngai mpe la danoise r moko mpe napanzaka sango toverifiaka te mais r moko topanzi sango nde wana ndeko na ngai yo moto ekomeli yo tika biyokayoka meme oyo nazoloba oyo soki olingi kende na source kende na reine benga bato ya reine tuna bango parce que ngai ntango batindeli ngango nalingi nabeta na ngai lisolo te nalingi na ngai kolamisa nango conscience te parce que oyo nalamusaki conscience awa na kati ya Londres ememeli nga kabakata ya makambo mais lokwa toya bana nzambe toya vraimen bana ya nzambe bandeko na nga nakoya koyebisa bino na suka émission oyo likambo nini ememeli ngai oyo tozoloba papa na biso bomoni wana en tout cas akufi na ye ngai nalobaka yango toujours soki moto aza na bomoi tolobi likambo na ye ke akatani makolo akende kobwakama na train mais akufi te wana tokoki etuna ye papa osalaki bongo mpona nini eloko nini ezwi yo ubien moto ameli poison akufi te akomi na hôpital azosanza makila azoloba eloko nini esalaki akoko loba ubien atiki lettre alobi mais papa oyo atiki mokanda te atiki eloko te mwasi na ye bino mo bomonaki moyenga natia video nyonso eza te YouTube akoaccepte te natie bino ka photo oyo ezolakisaki papa place aute kuna na likolo na mwasi na ye kuna na likolo na ndenge ake komibwaka ozomona sikoyo mwasi wana mpe na kobanga mwasi wana mpe na kolenga abobaki mpe secrete panike alobi te tosali kaka mo discussion na papa awa boye na boye ye alobi o soki naboyi ye akomibwaka na ye balobi papa mpe amibwaki nde sikoyo mama ntango amonaki abi yo okanisa nini na mibwaki nanga otikala kasi amibwaki bandeko na nga nde bomoni papa na biso akwei wana bu akufi na 4e étage kaka oyo 4e étage mais soko mibwakami na ndenge mutu epanzani so mibwakami na makolo ekobukana msu oza sauvé mais soko obwaki na kota mutu epanzani en tout cas chance eza te papa biso mpe na kilo bozomona ye wana botala papa makilo bandeko bino basi epuis baye koyebisa nga na baproche ya reine wana balobi ke papa wana akende kobala mwana moke mwasi na azalaki mwana moke kaka bino mo boyebi nde balobaka donc écart d'âge ezalaki ya monene ya ba 15 ans ba 20 ans sikoyo nango nazoteya bapapa sikoyo na makambo ya baécart d'âge wana nazoyeba te peuple congolais qu'est-ce qui se passe et puis boza na pays ya Macron poni bolinga kolanda exemple te bacongolais bolanda kaka exemple ya makambo mabe yango bokolanda makambo bien bokolanda te président na bino Macron abali mama mobimba aza na kimia bapapa bamama balengelaka mibali soki mama asali baambiance asali batetu biso nyonso tosalaka yango lofundu likamuke mobali kende na yo me ntango ngonga wana ebetaka ngongo 45 ans ngongo 50 ans ngongo 55 ans 60 ans mwasi nyonso to loba za mutu mpenza ko esalaka te talaka mwasi oyo akoki 45 ans abotaki na 20 ans mwana ni akomi na 25 ans aye koyebisa ke mama nga nazwi fiancé parce que mwasi nyonso oyo abali te na âge ya 25 ans abali te acoiffé Sainte Catherine eza donc bien te mwana mwasi mpenza nde nzambe asala déjà na 25 ans et puis mwana mayele basisaka déjà mpe bauniversité na bango na ba 23 ans ba 24 ans na ntango azokende aza déjà na fiancé na ye azokende kobala
siko mama na balisi mwana atala boye libale zate atala boye bokilo ya komoni na mobali na akovanda bamba mutu na se alobi non fona luka mobali nanga mbalo so na zwi mobali nanga na kovanda. Alors me ba papa siko erreur bozo sala au lieu ozo siko mwasi oyo asi aboti avandisi makamu na ye mutu ne komi kimia te. Yo kolinga mwasi ya mwana muke écart ya 20 ans il y a 15 ans. Papa, est-ce que boye bara mathématique? Est-ce que papa paye boye bara mathématique? Au côté rozui mo se mukolo, est-ce que bino papa bozala na besoin ba lengela yo? Bazo lengela yo, bazo bondelo ba bengo bébé olingi nini na lambela o nini. Donc est-ce que bolinga kango bien bolingi angote? Est-ce que ba congolais balinga bonnet? Congolais na ebité est-ce que Béanza batina bona mukiboza na kimia, bokufa na kimia, bokufa na paix? Ba papa nazo ebate ngata na olobela no makamba ba papa parce que likaba papa au moins si na yaza mwana muke différence sur il y a 20 ans 25 ans 15 ans déjà c'est belé papa lelo zoduma oza na 50 ans ozoduma na yo o na keba na mwana nga 20 ans na 50 ans ya différence à 30 ans bilumbu bikwa eloba ba manyanga bilumbu bikwa na mokili oyo bandeko na ndenge ezokende na vitesse akosaka na te lobi papa yozaki na 45 okeba na mwana 20 ans okomi na 60 ans akozanda age nini yo kanza kovanda na yo likambo na miwaro nazoloba ngo mikolo nyonso ato moni mama mbo na nzela abdo elunge beti bakashe abebi na ye suki nde mais tango atalaka na miroir yazomona kazana ka kitoko bande kunanga eza nini ba papa suki boye kaka bolingi base bana mike heureusement ba quelque papa ba félicitations place bozali bokoyo kanga o ba papa penza ayaki na ba idée o nazana age nini na 65 ans na 62 ans alobi nga habité papa o wuti ko kabona kasi ko na mwana moke tala ka yo komi na 62 ans ozana na bana 12 ans ozana bana ya 2 ans ozana bana mike mwasi wana pa ye obengisi akimi yo papa olingo zungela so mwana moke te tala bana mwasi ya age papa no komi na 62 ans bon lokolo olingi ka mwa moke suka ta na 52 ans mwasi 52 ans za bien mwasi 52 ans balobi te ki azwi cancer à vagin balobi bongo te balobi te na 52 ans basi nyonso bakomi na baproblème o baproblème ya makolo baproblème ya luketu non basi oyo baza apte bazali ti ba 80 ans mpe basi ya apte bazali papa tala sikoyo oke kobibwaka likolo ya mwana mokie mwasi mwana mokie akozala na susi na yo te parce que ye aza na ta na ye bazolula ye kaka mais mwasi oyo asaleleki 45 ans 50 ans kolula mpe ediminaka aoleka mpe na nzela bakosala mpe na mosusu 1 mois 6 mois mutu mpe alobaka na ye aza te ntango amoni papa ndenge wana papa sante papa mobali kitoko boye mpenza ombwaki kaka soki ozwaki mwasi no ata mokolo ya age no ya mandefu na yo ndenge yo mandefu ekomi yo pembe partout okomi pembe ozwi mpe mwasi na yo partout ekomi pembe po kozala bien mais bozolinga te likambo yango nini na basi ya bana mike epuis bino mpo boya na France Macron apesi bino exemple kokobala mama mokolo tela Macron azakana kutu botalaka Obama tanga akomaki président Obama moko akomi koko botalaka mwana oyo mwana moke o Kabila botala Kabila ndenge akomi kala zokamwa Kabila aza leki Kabila akomi koko nazoloba o nini Kabila so batie même na mobali nanga Kabila kobima mokolo mais botala siko Macron ndenge aza kaka bipo nini mama moko azo encadrer bien pilo bolingi kaka makambo ya mbetu c'est quoi ça ba congolais olozo mwasi aza na âge na o écart ya 2 ans même boza même âge même écart à 2 ans 3 ans 4 ans écart à 5 ans 6 ans même 7 ans mais ozo passer journée bien ozo lengela yo papa oza bien okoti oliaki ni busala elekaki ne mwana moke ya 20 ans papa yo sokomi na ba 56 ans akubano yo kata ko yamba yo papa oli aza na tina na yo
akeno wapi parce que so akena nzela bano baokitisa bajidi bazolula ye ale osali penza ke omati penza na mwasi yango kutu akoki kutu akosimba oku ndenge nini tala ndenge opanza nini aoka kokufi boye ntango la danoise akoloba o la danoise akoti na vie privé na yo est ce que vie privé neti yo mibwaki ndenge wana oza lisu na vie privé papa bandeko biloko boye naloba mingi te mpo soki ata nalobi mingi awa bato mosusu kopesa bango kakanda bamosusu koyokaka mongongo la danoise asa siliki eza nini na bandeko na nga Londres naza ndeko na bino bolinganga te pourquoi bandeko boyoka nano papa oyo awute kokufa awa noloba bongo bokende na YouTube lisu bofunda papa oyo awuti kokufa awa na kati ya Londres awa amibwaki na 14e étage ti ye soki ayebaki ye papa wana mibwaki nga nayebi te congolais boye mpe na poto boza mpe intégré soki bozoyeba te entre différence entre vie privée na vie publique ngai nasalaki bémission ya papa wana na kombo ya Tambwe soki Boris soki Tambwe soki nani bolingai ntango nasali bémission nasali na bando lela nakolela te neti tata oyo nalele pourquoi même aza ndeko nanga nakolela nanga te bino bokatika tozolela yo ozosala émission otie photo ozolela bozolela nini photo yango ya tata oyo sikoyo batambwisi yango partout lere dadona azakotya na site na ye problème oh sikoyo bolanda yango na bawhatsapp bato bokende koefase bokende na bayoutube bokokende te soki oligala danoise te kotala ngai te naza na besoin na yo te kende kotala bato olingaka nabengaka bino te tika kaka baview nange evanda na so mpe moto akotala yango te evandi nango youtube eza ebele mpe batalaka mpe te evandi nango youtube akokanga youtube nanga te parce que bazotala nga te yo kokota kaka oya kotala wana ofinga oyo kuna aleki yo kutu nini yo boye sikoyo okomi yango ntango okomi yango sikoyo nga na bloke yo oya okoma liso wapi omoteki yo moto me nga youtube nange ezaka me nga sikoyo na bloke yo okoya kotya so commentaire te nga natangaka bacommentaire parce que youtube eza lokola mosala na nga eza lokola seconde mosala na nga donc nazwaka yango corps et âme nayebi ke nga nazwaka yango lokola te ke biloko ka kende non nasalaka mosala na nga et puis naza na confinement na septembre nazonga mosala sikoyo nazosalela youtube na nga mosala na nga mpe efutaka ngai toza na confinement o non paye te nga asalaka na leta bafuta nga à l'aise ekoti mbongo na nga piu na fai nange bafuta nga nalingi naloba na bino boye soki bomoni ke nasali video surtout oyo naolobela yango bato Angleterre soki bomoni nga nasali video eke nasali video esali yo motema pasi osepeli te o boye na boye numéro na nga ezaka affiché obengi nga la danoise et puis na respect hein na politesse te lakisa respect oyo mama na yo alakisa yo parce que soki oza impoli cela veut dire que mama na yo mpe aza impoli ata moto asali yo mabe ndenge nini lere ozo répondre moto wana donc ere ozopesa baréponse nga basala nga mabe boyebi ke basala nga mabe boyebi ke bafingaki mama na nga mais ntango nga na korépondre moto na kokende na ye mpenza na ndenge ya 1 2 3 4 5 et donc sans kofinga mais malobaka na oloba moto ye moko place azali azoyebaki ezokota ngai mpenza tika na changer c'est comme ça yo mpe ntango ozoya kolobela la danoise osepeli te olobi soki okobenga nga la danoise soki obenga nga nani donc olobi ke litala osalaki video boye et puis moto nyonso nasali video oza blessé déjà pardonner ngai soki omoni ke esoswa yo kaka benganga soki tokoretirer video toretire soki tokosala nini toyokana mais ce n'est pas que nasali video bozokende kofunda na YouTube bato Londres babeki nayebi na bato wana babeki parce que ngai nakomi naza déjà abonné à YouTube na travaillera mpo na ye soki ofundi
apesi ngai na place source euti na bakombo nini parce que po akokoma wana ebima na YouTube do ebimi surtout bakongo oyebi ke bakongo balingana te songa nazalaki oza moluba boye mbe nayebi te moluba ta ndeko na bango asali mabe basoutenir ye bato baoke kofunda nga na yuki bakongo entre temps bango moko bato wana basali émission na bajournaliste na bango nde bakamarade ya tata Tambwe oyo akufaki bavandi mpe na studio na bango soki na Congo synthèse soki Congo nini bavandi basali mpe émission bazwi vie privée ya tata wana babimisi yango tata wana abotaki te papa wana abalaki te ndenge akufi dépression babimisi pona bango balobi vie privée te mais là dans notre temps aye naye kopesa conseil nalobi ke oyo asa akufi likambo akufeli ata bato balobi te biso toza kuna te biso toyebi te akufeli nini tosalaka analyse soki ezalaki likambo mwasi en tout cas moi je regrette basi baza ebele esimbi te tika ye luka mwasi no mosusu so omoni ko olingi nosu basi te osomi mwa mbwa na yo ovandi bi osobi nyau na yo papa ovandi na yo ozotala ba TV na yo ba café na yo ozomela ozwi ba camarade no libanda bozokebeta mwa ba billard banini ozape na bandeko na Belgique na France moko ke no congé ofandi na yo muta okango azate mais soko mesana ke olinga kozala na basi oke koluka mwasi no na bar oke na église ou bien soko moni soni okoka lisute age pusani nga naza na nga wana obengi la danoise na 0045 yokanga na 0045 bomoni code à Danemark voilà obengi ka la danoise numéro kobima wana pour na minitio naza na Danemark mutu eza na Danemark obengi la danoise tolukeli yo mwasi olie omiboma na pesi neti toli ya ndenge wana est-ce que mabe eza wapi bokene kobenga YouTube olobaki nga na koti na vie privée ya tata wana mibwakaki bozoyeba te vie privée eza nini bozokamwisa nga vie publique eza nini soki papa wana na papa oyo bapapa mibale bamibwaki oyo après confinement oyo baza su na vie privée te soki bamibomaki na kati ya ndako bameli poison bamibomi na kati ya ndako wana eza vie privée aza na kati ya ndako na mibwaki kuna amibomi na ye eza vie privée mais ye abimi na fenêtre amibwaki na balabala na balabala eza vie privée balabala eza public iti amibwaki kuna pouf neti papa oyo ka bozomona video na ye bomonaki yango te ke bato kutu bazozanga ngai kutu nazokanisa ke bato ya deuxième niveau troisième niveau bakobimisa ata bamousse bamatela batya na se oyebiki bato bazanga mitema makasi mpo na nga so nazaki wana na ngai natokele bato bobimisela biso ata mbetu na bino ata mousse batyela ata mousse akwei adenda batikaka moto akaka kwei dans le vide boum olie bato bayi ata ebele place azokwei ata bakanga bayamba ata force na ye bato balingai bakoka me batiki ya panzani na ye wana bobengi yango siko vie privée ntango la dana azosala analyse vie privée boke kofunda na YouTube boza mitema mabe eza gentil te papa wana soki ayebaki aza na vie privée efala kufa na kati ya ndako te akende kokufa mibwaki mpo nayebiki bato bamona ye na libanda ale mutu mpe na mibwaki ndenge wana bozokotela ye mpe boke mpe na YouTube ke la danoise azali koloba vie ya papa moko boye amibwakaki eza vie privée congolais botangaka bokanise baokanga YouTube ngai moko balongo nga moko so nalobi na kotanga bacommentaire ya émission so nayoki ka mutu moko alobi boye ezaki vie privée na bango na kozongisa baémission ya tata wana oyo abokamaki na 14e étage awa na Londres YouTube akangi yango te yo mutu okenda kofunda na oyebi soki YouTube akangi yango te mpo na kaka nga moko namoni na bi peuple congolais alingaka nde conseil te azalaki motema mabe na retire yango na tiongo na privé na nga moko na bando tala bémission na nga na retire yango
YouTube atuninga apesinga na bino batu obokenda kofunda abitala bato bafundi boyebo est-ce que oza sûr yo olobelaki vie privée ya tata wana nga na komeli bango na lobi te bato balobelaki vie ya privée ya tata wana ezali bakamaradi na ye bakamaradi na ye na Congo synthèse oyo chef alobaka chef bakongolais awa bango nde balobelaki vie privée mais kaka groupe na bango nde bakesu kofunda. C'est grave, ça c'est mauvais, hein. Vous allez payer. Nzamba ko futi sabino makambozo sala, hein. So bakangi chaîne ya sous le baoba, bo gagner ni. Ba chaîne ba sala ngona minute. Hein? Bo gagner l'autre. So bokangi ba abonné o yangai, o balinganga, o baza ba adepte ya sous le baoba. Bokangi na fongoli mususu na keka na chaîne ya mutuma obona che communiquer. Pas baroya ko s'abonner chaîne zongi pandi ko so ba ivoirien bazana ba chaîne na bango ba 20 ans ba 10 ans ba chaîne ba kangaka te to kaka ba chaîne wana eza kaka mais congolais oya biso ka muke bakangi chaîne na muninga o muke bakangi chaîne o muke bakangi chaîne o kaka kimotema mabe putika kopa ekofuta bino nani ebite bon. En tout cas, que en tout cas, beau changer. Ils ont fait ça passe. Car bino moko, tu papa oya hen oy akoyaki. Ngana vandi na bozo benganga. La dana za kwei tala boye abalaki mwasa mwana muke. Abal mwasa mwana muke. Mwasa na za mwana muke makasi. Azo nyokola boye na boye. Amonika mwasa na bia lingi lisute. Mwasa mwana muke. La danoise pesa ba papa conseil babala muta benginga mwana mobali na reine habito yebi papa o bien mwasi yango asaka sala keka ba fier mwasi mwana mukie tiko mwasi mwana mukie bokomo benganga na lamsa conscience ba papa alele na lamsa conscience ba dongolo misu heureusement o yambalo eza na France bana France bala vouloir bozaka gentil bana France ata problème eza ba kipatin. Jamais na oyoka muta kobenga ngai ke tala fota papa oyo fota papa ngo esalaka ni papa tambwe mibwaki na ye siko foto ne kosani buzo kotela ye otie foto na ye biso tozo lela biso boy biloko miso bolela ka penze bozana no bidon bozana na bino mamba osala muta mibwaki na ye kolela ta kolela ngo pembeba déjà na miso nzambe kutu na yo mutozo lela ye te ba oya kokota na lifelo. Pour nzamba koloba mais ça c'est quoi ça mutu amilingite amibwaki ndengwana le bobandi ko bomba mutu batu so ba mibwaki dépression basali boy dépression quelle dépression botambola nde malamu libale simbite mwasi aboyo esani ata bolingo yango besa bino so bolinga mutu folinga mutu 100% balinga ka 70%. 30% réserve au bombi. So po lingo lingino mutuka 50. 50 lombo so bombi. So akena ozu 50 muso la chango vandina. Kako linga mutuna makasi 100%, 90%. Mobile nanga danse. Anga mwasi nanga za boy. Ko linga mwa tango liwa pe yaka. Ata mibwa kite mpa ko bela pe normal akufi. Siko mi opesa kinzo. Nzambe pa linga bongo te. Nzambe nde mutu balinga ke makasi. Mutu nyonso mokili olinga ye kaka parce que oyebi te mama oyebi te papa voilà wana mama leki na bino la danoise mais bozala gentil s'il vous plaît naza nanga mosantu te soko moninga osepeli nanga te po mutu nyonso akopi kosepela na ngai te nabetaka se te yaya osepeli na ngai te oli olekisa tana otala nga na suko finga otala ngai oke ofunda na YouTube atofunda na YouTube okanga chaîne te YouTube okomela ngai oloba la sous le baobatala boye likambo yango olobi nini nga na esi YouTube na bi pardon nga nalingi makambo na bato te l'essentiel nga déjà makambo na lobaki ya papa oyo akufaki ya mibwakaki na 14e bato si bayoki bato balamisi conscience bapapa mikolo oyo baswaki na solitude babengela danoise komisa biso mbangu tala makambo lobaki tobangi nga na si na komisi bato nga si na pesi bato basi na mibali nga na si na leki nzela
yo mto tikalaki wana nafunda na YouTube etali yo na YouTube pour le moment naza so na besoin vidéo yango te na longoli yango na longoli na ngango oh pe oyo so bokele pe kofunda soki pe YouTube akomeli ngai déjà ngai bosi boyoki yango ata ngana kama nde bongena kofunda na YouTube botika na bino kofunda parce que yo fundi tango YouTube ngai kofunda nga YouTube akomela nga après une semaine déjà batu batali tango YouTube akomela nga bi na pesi yo 72 heures o réagir na vidéo oyo bakomeli yo bazo accuser yo mbala moko ngai na bi OK na longoli na ngango omonte ke yo gagnone lote atanga na longoli est-ce que yo kokota na mitu ya 5000 personnes ya 10000 personnes o batala ki vidéo wana OK ni kosukola mitu na bango ke te vidéo la danoise wana papa wana kotaki na vie privée papa wana papa wa mibwaki na libanda yo mto tiki bolumbu na yo libanda yo mto poster bolumbu na yo ubio sali ba bêtise no komi na WhatsApp oya koloba ke vie privée bino kombo privé boye bien te boye bien te boko na ba dictionnaire na bino ba laksa bino so boloba anglais na Londres boye bien anglais te yango bazo finga bino na ba youtubers musu ya bamboka mususu ke boza bata bulu yeke ya solo boza bata bulu yeke boza mitema mabe boli kotala ngate bo vanda la bino bokende bokota botala kape bo audience tala na sule baba audience na e mboka ni atala ke belé bino na UK awa boza so na 10% ya pamba ka 10% ya pamba mukie botala nga mais na kati ya 10% bandoki badongolo miso pourquoi kimotema mabe bo gagner ni après muso ko benga pe la danoise nga zala ka teti yango yo mto oedika ngai benga lisusu yo mto benga kangai wana na live mbaloko yeba penda ki teti wana bien c'est quoi ça pino ke ba congolais pongi yango wana na kamera ba belge ba yaka na fimbu wana basalaka bien ete poni bazongaka fallait ko fia kula bino penza bozo beta bino congolais yo kana na fimbu bazo biso ke la dona zo biso tango nyoso ngana za mama leki ya bana na tata mwasi na bino boza na se asule baoba moko pati ko pa café mela mai kitisa motema osepe na la danoise te zapenga kende na yo olingi te omonika live na yo anokoti pona nini oya kofinga pona nini azoloba nini toke koloba na YouTube lokwa bino boyebi technologie YouTube pemba lo to si to komeli to bi ba congolais bazaka mitema mabe soko moni congolais afundi moto tuna biso papa ou bien longola vidéo ko kangela biso sur ba chaîne te pona congolais sinon to komona ba chaîne nyonso ba congolais ko kangama congolais motema mabe to si to komela ki YouTube asa yebi yango na tango akala bakambesi nde bofundaki bombesi bakangi nga chaîne balo bo tulio bye bye bozala bien tokutani en tout cas merci na ba soutien na bino merci boya ebele bo s'abonner bo fina cloche de notification na lingi bino mingi bye bye Coucou, boya ebele na sous le baobab life together boya ba to buka to déraciner célibat femme seule homme seul to longola ba parents ba stress boya ebele ko s'inscrire boya ebele botala ba coordonnées yango wana email na biso yango wana numéro de téléphone yango wana boya ebele bo s'inscrire et kozala bien maman kolinga lisu ozala yo moko te papa boya to kata lien wana tozana no ebele ba diaspora bozala ebele to lingana entre biso et kozala bien to longola AVC to longola ba stress to longola penza tozala together tala kaka soki to sto leki ba 45 ans ti likolo bana na biso ba koli ba kena ba uni ba université ezosala ke ba parents bazotikala bango moko solitude ebomaka malembe ezali maladie moko ebomaka malembe okokufa mala moko te okosouffrir ekobengela yo ba maladie ebele ba cancer ba diabète ba maladie ebele vraiment bandeko na ngai ba AVC ba tension parce que tu es seul alors nzambe ye moko aloba ke l'homme quittera et s'attachera à sa femme. Alors boya ebele ba maman boya ebele ba papa boya ko s'inscrire na sous les baobab live together
okozwa mobali ya malamu, papa okozwa mwasi ya elonga. Vraiment boya ebele, boya ebele, boya ebele.